La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Voilà, bandeko mbote bandeko bolanda Irsi Botelwa TV, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. La famille, j'espère que Mututu a yebi problème ou ezoleka na réseaux sociaux. Alors, tokoyi koyate, tokoyi kozala to ignorer yango te. Alors, toye to lobela problème oyo ezoleka na réseaux sociaux na si Mututu azolanda. Na si Mututu aomona likambo ezoleka na réseaux sociaux à propos ya Mama Tindikere to lobela yango bongo. Tolobela yango à propos ya Mama Tindikere. Tomona ki filme na biso Belvi Kanzi autaki osala mama que j'ai sali, autaki osala milo abimaki Tindikere oyo askrokaki batu bambongo, askrokaki batu bambongo ebela autaki voyage a poto aye aliaki bambongo batu po mema batu na poto me esimba kite. Alors likambo wana e kosala masiko na ndenge ya solo esale misiko yo na ba façon mususu. Alors la famille nazana ba audio moko na koyokisa bino boyo kalolenge famille ya mama na biso sila bisalu ba tomboki par rapport ya makambo o ezoleka na réseaux sociaux ya gola o toyebi o ayaka penza na réseaux sociaux ayaka kofinga Belvi toyebi ya gola très bien asala ba analyse na ya asala ba émission na ye ayaka na réseaux sociaux ayaka kofinga Belvi ayaka penza koloba kofinga Belvi na ye barate moi songa finga Belvi na ebite soki bakokana e soki pe bazandenge nini e soki pe ndenge ni en tout cas na ebite soki pa leki Belvi na nini na ebarate mais soki abandi kofinga Belvi au moins lokwa moi yango moi si au problème ni nga moko elekela nga natala ka epa natali nga na est-ce que moi so ya kofinga Belvi ba yebani bakutana ba monana Belvi azaka na niongo na eto nini elekela nga kaka mais ya kokamwa ezaki bakangi ya gola moyibi ya mbongo ya kokamwa ezaki bakangi ya gola moyibi ya mbongo. Mam Cecilia Bisalu azana événement moko fala beta alors car ndenge zalaka kombo ya sila ebimi balobi ke sila ndatindaki ya gola baya kosala soki komema batu na poto donc lokwa Niger ke ba mema bangulu na poto. Alors sila zo reconnaître yango te bandeko ya sila bayaki kotomboka ya gola lingali ya batu mbongo na kombo ya Sila Bisalu eza penza opesi mbwa boyi. Alors notela bino ba audio boyo ka famille ya sila et puis toropesa pe conseil par rapport ya makambo ezoleka bino moko boyebi nga loba toujours Irsi Botelwa TV o bomona liboso na bino ayaka mingi pona kofinga te to sala pena ba analyse na biso lolenge esengeli ba o balandaka biso bayebi donc soki okoti pona kofinga en tout cas kende na mafinga na po mafinga elekaka nango te biso atofinga te to sala ba analyse selon likambo ndenge ezokendela. Affaire oyo eza mawa eza pe pasi. Affaire o bozomona o ezoleka na réseaux sociaux eza mawa eza pe pasi. Pona nini kaka ya gola akende kolia batu mbongo na kombo ya sila. Nalobaka na bino to na salaka ba émission nanga nalobaka bomoni ba groupe théâtral o to monaka. Kanga mana batu zala na ba fan kanga mana ba comédien bosali musala bosilisi mutu na mutake sala ba faire na ye mutu na mutu apanzani soki okomi kozwa ba fan soki okomi kozwa ba chroniqueur soki okomi kozwa ba comédien bakomi lokwa propriété privée na yo bolati so buzoba pakolo buzoba nasi mambo na lobi bato ba mayele ba o ba comprenaka ba comprendre likambo na lobi. Soki okomi kozwa ba fan, okomi kozwa ba chroniqueur, ba communicateur, ba propriété privée na yo, un jour,
bolé tu buzoba na réseaux sociaux. Un jour bolé tu buzoba na réseaux sociaux. La famille bino moko boyebi peuple congolais a na souci à poto. Wana vraiment toyebi peuple congolais nyonso azalaka na ye na souci à poto. Congolais nyonso na kisasa tambola na souci na ya poto. Atalaka esika o libaku ekopesa. Esika o akoniataka kata libaku a se retrouver na ye na poto. Congolais tout envie à voyager. Congolais tout envie à kende poto. Alors, à l'occasion événement au bazar na 2026, ndeko na biso alobi te ye il faut aller à batu bambongo comme ye azoluka voyage akende voyage ayaki kozwa ndeko moko azwi ndeko moko akomisi ye lokwa chroniqueur ayebisi ndeko wana yufu bandaka ko ataka ka Bellevue yufu bandaka ko finga ka kuna fingela ka sila batu yo finga ka afinga po batie na liste bamema ye na poto akende ko soutenir musara na bango ou bazana. La famille est à passer na otie la bino ba audio bolanda et à passer ils a passer peuple congolais d'abord à vivre na passer ceux qui boit boy qui likamba poto mutoza ba para ba koma na capacité même ya koteka parcelle familiale pour batinda ka mwana na poto. Alors ndeko na biso a profita ki na événement ya mama na bango alobi alia batumbongo na kombo ya mama na bango disons que na ome mabino na poto na ose la bino makambo poto kende ko soutenir mama na biso car ndenge zalaka ale batumbongo nde bomoni makelele eye na réseaux sociaux. Mais ndeko auto lia batumbongo soka simbi ko finga Bellevue ita musanga. Soka simbi ko finga Bellevue. Naloba na bino, omonita mambo eleki, makanisi nange zongi na film a Bellevue, na bosa ni titre film wana. Makanisi nange zongi na film o Milo, abanda ko lia batu bambongo. Makanisi nange zongi na film wana na asi boye ba film wana o bazwaka tegra ba koseliye mwana ya nani ya Serge Mwembo. Oh, Marelle nazaka ndeko ya papa Isaki Serge, ya papa Serge, oui. Makanisi ezonga nga na filme wana. Ya ontoloba moni ba filme ba via sala ndenge zaka réalité. La famille na hotel la bino audio bolanda ndeko moko il paraît-il mwana kazi to lobakaka mwana ya ndeko ya sila nde amataki na live ya bandeko abandi koloba abandi kofinga asangisi batu nyonso en général asangisi ba chroniqueur nyonso asangisi na ba fan asangisi batu nyonso en général afingi par rapport ya likambo et salami par rapport ya ndeko na biso ndenga ye na ko escroquer ndenga ye ko lia batu mbonga mema bangulu na poto et puis bato bopesa batu bambonga poto bokamusanga mutu ye mona akenda poto te mutu ye moko na akenda poto te ayeli binoka kombo ya mutu ke mutu azomema biso na poto mutu okuta biso na mams yo mbala moko esiko ozalaki nano okuta na mams yango te apesi yo mpe numero ya mams yango te directement ozwi mbongo pesi nayebi te baavegla bino to ndeni bato balia bino bambongo ya poto bato baliaka bino bambongo ya poto nayebi te bosala yango ndeni ndeti muto balie pe na mbo yo mutu moko tuna akenda na epoto te mutu ko totala mutu anga zata na position te na akenda poto te omona keka bongo omona keka nda pelisa ba kamera ya obimisi pe mbongo no popesi obimisi pe mbongo no popesi eza pasi pe ma wala famille to yo kana ba audio après to pesa conseil na sima makambo yo esenga pe to lobela yango makambo esenga pe to pesa pena conseil ya pio makambo esenga pe to pesa pena conseil ya malili soki bokoyoka conseil euza malamu mais soki bokoyoka conseil te bobando kotisaka kaka mams na buzoba bomoni na cause exemple ya Bellevue bomoni Bellevue
Bellevue azaka trop sage. Aucun jour bomona esalaki boye, ezongaki, ekendaki, ebelaki, balambaki, bazongisaki. Demer alongwa et pas Bellevue abetela bino lisolo peut-être nyonso te. Peut-être bozalaka prêt ya koyoka non lisolo nyonso te. Mais bozalaka prêt ya koya koseka, kofinga po bebi ke Demer azaki attaché. Mais soki bozalaki prêt ya koyoka, peut-être Demer abeta lisolo nyonso, boyoka vraie cause. Il ngoza malamu. Soki ozi confiance na yo nyonso, ozi makasi na yo nyonso, opesi na ba communicateur, oyebi ke so na problème oyo ya aufingilanga, oyo ya aubundelanga, oyo ya ausala bwe, ba ozala na facilité ya osakana na kombo na yo. Ba ozala na facilité ya otambula likolo azolo no. Wana opesa conseil na ba comédien. Na lobibia na tangi kombo mutu te. Na opesa conseil na ba comédien. Ba obo ba leader. Tango za comédien. Tango za leader. Soko oza na ba communicateur. Soki oza na ba fan. Ba fan ba gérera bango te, oui. Mais soki ba fan ba gérera bango te, ba communicateur, je pense que ba gérera bango. Ndeto ala boye, nga na vandaka ka temba mo Bellevue benga na téléphone, allo, banda lelo banda olobilanga. Ba communicateur ebele bomonaka. Mutu moko ta bengaka, ke o ba bengi, allo, banda lelo banda kokotelanga, banda kolobilanga, non. Ezaka mutu na shwa na ye. Osa shwa na yo. Omi lobi ke nga banda lelo, en tout cas ndena sepelaka na mutu boye. Fona bando lobelaka ye. Na explika bino pourquoi nga na koma ko yo lobela Bellevue. Pourquoi nga na koma ko sepela na Bellevue. Na banda kolanda ba théâtre bela trop. Ndena ndo muna batu ba ofinga Bellevue bando swanga na motema. Na olanda ba théâtre. Na muna batu ba ofinga ye. Mais moi moso na muna mabe na ete. Ba témoignage leke belé. Bola muna ya envers batu leke belé. Mais pourquoi batu bazoya kofinga kaye? C'est ça qui m'a poussé ya olinga Bellevue mingi. Yango de pene pusanga na linga ye. Na mona ba ofinga ye mais aza toujours humble, aza simple, malgré ko finga mais azo se focaliser na musala, objectif na ye eza musala. Yango esala penza na linga ye lisusu. Lelo to mona ba comédien na biso. Ceux qui kaka komi na ba communicateur, amoni ka komi na ba fan, azi ba communicateur comme si bango kwa bana ne ya solo. Fingelanga, salelanga boye. Na ebi kenga soko meki nanga intela koya. Erreur grave. O bande kona biso ba comédien bo salaka. Kaka ba communicateur to ya kaliboso pona koloba. Kaka ba communicateur au peso ba mitema mabe ba yepe lisu ko salir yo. Il faut être prudent. Yeba nani o solola na ye. Yeba nani o loba na ye. To la la to la muki to moni ba bimisi mambasila. Oh sila kutu alobaki na alobaki soki na nani na communicateur moko. Oh balongola Naomi. Oh Naomi lo kwa kutu ba finga fingeti ya kokende. Oh boye. Toyoka yango na réseaux sociaux. Waneza kokitisa lokwa leader na bino. Waneza kokitisa muto bino bolobelaka. Ebima.
lelo toyo olala tolamuki toyoka lisusu mutu olia batu bambongo na kombo ya leader na bino eza manque ya respect. Eza manque ya respect. Eza kobebisela muninga musala na ye. Eza kobebisela muninga événement na ye. Pona minute ole bo se concentrer na événement. Boko misko na makambo mususu. Pourquoi? Parce que ndeko moko abimaki aye abandi boza vrai te en fait. Mutu aza vrai ya mutu na ye. Aoya te ke na lia batu mbongo na kombo na ye. Pourtant yo ozo kolia batu mbongo a voyage. Oyebi ke mutu na lia mbongo ao déclarer ma voyage. Oyebi ke mutu na lia mbongo e petelenga na réseaux sociaux. Po ao luka bata réseaux sociaux na osambwa. Bobate la dignité na binote. Bobate la crédibilité te. Bobate la valeur te. Na mutu azo mi pesa respect. Oza pe na mobile, ozo pesa mobile non respect. Yo moko ozo mi pesa respect. Osala babiloko wa bongo te na kombo ya mutu aza reconnu. Na kombo ya mutu aza reconnu. Osala ngote. Na el sarabino, Belvia linga bavantir te. Belvia lobaka. Olobi pene eloko bwe na kombo na ye. Mama, en tout cas, eloko na sepe na ngote na linga aboete. Ceux qui kutu esi elobama na ba communicateur ya ngambo na ba communicateur ya mams esi ba lobango ke Belvia lingara buzoba te toyoka ngo pa ya Gabi malgré mais ya Gabi avua bimisa ke Belvia lingara buzoba ta bimisa ngo na makambo ele kaka ya mams o ezaki o na omilo kwa lobiso nini ya Gabi bimisa ka ke Belvia lingara buzoba te so ezaki Belvia lingara buzoba te. Lelo na moni babakuk bokomo plibier ya gola bozo lobela ye bozo oui c'est vrai na acte o asali soki eza ya solo ke ya lingaka lia mutu mbongo na kombo asila a mutu moko ifo ko écarter a mutu moko daya bomona ke no aza mbumba mabe a mutu moko mbumba mabe abomi réputation ya star na bino. La famille tokota non na audio anayo kisabino nanu audio ya nani ya ndeko ya sila lolenga siliki na ndeko mams lolenga siliki lolenge pena atomboki donc c'est-à-dire batomboki trop c'est trop batomboki na yo kisabino audio après tokota na mozindo ya likambo to lobela kaka ndenge ezalaka. 42 tolobaka 15 commentaires, 15 dédicaces. 15 dédicaces, 15 commentaires. Donc, ba commentaire à liboso, bato ba commentaire ki liboso, 15 commentaires na vidéo auto tia ki liboso wana toza quand même na droit yako dédicacer bino. Nde na lobaka toujours bandeko bolinga Ursule Wetelo ya TV en tout cas tango koti na chaîne na biso, soko kuti vidéo na biso en tout cas commenter, liker, partager. Tant que vous commentez, tout temps à combo, il y a 15 commentaires, 15 premiers commentaires. En tout cas, ça a devoir na biso ya ko dédicacer bango, ya ko tanga ba combo na bango pour na ko encourager bango lisusu na musala oyo musala na chaîne na biso. Là, je vous dis merci en tout cas, merci infiniment na batutu o soutenara biso to kende liboso. Nga lobara courage na makasi na biso ezarabino. Tant que ça là analyse boya bo commenter bo partager na mona ke la kisanga banani ba partager alors tant bo partager tant bo commenter ya monde za force na biso nzamba en tout cas pambola bino nzamba kota li kambo na bino Marie Ngundu mama Marie Ngundu esiko zali meilleur ve mama Marie Ngundu merci nzamba pambola yo mama lolenge kaka okomi na chaîne na biso nzamba fungola mama malamu pona yo. Mama Antoine Biavanga, Antoinette Biavanga, Maman Antoinette Biavanga, des gros bisous, merci beaucoup, merci Nzaba Pamboula, maman, Ndeko Kumasamba Lisette, maman Lisette, je t'aime beaucoup, hein, na moni commentaire na yo, maman, isa ya liboso, te na mona ramona kao kaka.
Maman Timba Mvwama, merci beaucoup maman. Nzamba pambola yo, nzamba pambola na lolenge o commenter vidéo na biso. Akala bisonga Willy Biaï, je t'aime beaucoup. Na mona ba commentaire non mingi, en tout cas merci beaucoup. Nzamba pambola yo, Alpha Folabalu, je t'aime, ma famille Libota toujours. Olga pour tout de mon cœur, famille Libota toujours. Merci beaucoup pour le commentaire. Maman Blandine Lusamba, merci beaucoup. Namonio, Ndeko Persi Buki, Namonio, Kina Matia, Namonio, Ntimba Mvwama, merci beaucoup. Marie-Josée Kassiama, merci maman Marie. Maman Josée, je t'aime beaucoup, hein. Merci beaucoup. Oden Tikatia, merci beaucoup. Pélagie Elonga, des gros bisous. Maman, premier commentaire, Nabiso Ezala qui est pas ya Maman Percy Bouki. Ya comment qui premier commentaire aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci vraiment. Timba Mvwama, ici na Lobaki. Boza tellement ébélé, mais te promettez à 15 commentaires par jour. Donc par vidéo, oh boza pour ça sous tout temps comme na vidéo ezana se o ezoya o ezala likolo ya o yobo commenter ozala malamu. Virginie Douangu, merci beaucoup. Mimi Luzolo, maman Mimi Luzolo, merci beaucoup. Jeanne Bakebila, merci maman. Didi Mutondo, merci beaucoup. Ndeko Irène Nganga, merci maman Irène. Merci beaucoup. Mamicho Masela, merci maman Masela, je t'aime. Chimène Manuel, je t'aime beaucoup. Maman Nabiso Christella de Dios, merci beaucoup. Maman Princesse Allegria, maman Yvonne Yawe Yangoyo, maman Nanga Madeleine Kate de mon cœur depuis Maroc. Yayo, Yangoyo, maman Myriam depuis quelque part, je t'aime beaucoup. Alors la famille Wanezalaki Karabonne Naïf Sarabino, 15 premiers commentaires, 15 dédicaces. Alors tu auras pensé tant ya ko valoriser bandeko botala rabiso. Tokoyika koya aliboso na binote, to lobi. Non, il faut plutôt valoriser rabino, to dédicace rabino et la rapé malamu mingi. Alors la famille nanti la bino to landa audio. Tolanda audio, tolanda vraiment audio. Oyo, ya famille, ya maman na biso si la bisalu, lolenge, batomboki, balobi, bafingi, basangisi batunyo sonakati balobi après, to continuer mukie na analyse na biso. En tout cas, eza pasi, eza pasi na makambo yo. Totala kaka, totala, monsieur sengi toloba, il faut to ya oloba. Ce qui conseille na biso, eko sunga e ozala bien, mais ceux qui peut kosunga te nzambe yemoko ayebi. Alors so esengi toloba, il faut vraiment toloba te. Nazo sakana tata mosi nangate yagola, kieda yagola. Là je blague même pas dans le déjà 2026 dans ça la live dans votre live mais la mati pour la tata mosi nangai. Yana dit je viens avertir. Ne blaguez même pas, tous à concentrer dans ma kamuna biso zo yana me awa. Là je blague même pas avec vous. Je blague même pas avec vous. Vous zoba na bino bolingo sala wana ya basenzi wana bo bimisa kombo attente na masila. D'accord? Bo bimisa kombo Christine parce que je blague même pas avec vous par rapport à tante Christine. Qui est pas ya gola? Pona ko ya ko fingo mabe patu ba o pexanga ya na déjà pexanga makabo mina oka na ngate po mutu déjà ibeba. Ya gola o chemino kata na mo keba. Di mo ki ka kandenga la zolo. La lobby déjà fait la position. Elle travaille dur, elle fait sa carrière, elle va être la première femme congolaise africaine de venir faire un showcase en Europe toute seule. Et vous voulez venir foutre la honte ici? Qu'on généralise pas tout le bana mutu moko. Nazala bana yote na yebi opete, nazala bana yana lipe na batu bazolanda. Donc na yebi opete kwa kimya. Na lobi deja. Na ye poti kama sima na kuzoba na biro na lobi. Na lobi deja. Yoko tu pima ewa kende se kika kende. Biro na kwa jurista kwa yako tembela. Kanga mbanga na yo. Donde kanga na yebi opete. Imbécile.
c'était yo mona mutu azoka-attaqué tata mwasi amataki déjà yo tikeka azo-généraliser mais non asansana yo mo mpe du nombre maasese yango mpe so ozofingafingaka motu ye moko mutu azokoatake yo na panele na yo moko osansa général okoloba te kitisa ye ça les ababouches même si fait ngaza même si bongo te donc tikatagasa aloba masese bongo pete oke bongo pete te ese na oboma moto te tika makambo wana fo bilamo bobipesa respectkolela banguna mpe nzela bamakambo na bino fofolelaka bino ya blage te ntango moto amati azogénéralise yo oza mokolo panel kitisa ye bato mosusu babima bavrai nano tala po biso tolobaka te vraiment mais biso tolobaka te so tobi toloba bamisusu bozala mpe bavrai mamsi biso tonasonga nalingana nga mamsi mingi nadeleka soki tuma biso bamema bapetite na ye poto petite ne moko auti kotonga ye mpa mobali na honorable na mutakala petite na babibe na mobali me makambo ni boloba bavrai kina naza wana na yele ki yango maasese yo soki maasesango ese pardon la famille na makambo oyo nyonso boyoki nyonso bozoka na réseaux sociaux nyonso ezoleka na réseaux sociaux en tout cas tolinga topesa conseil na bandeko oyo toya kosala mosala na réseaux sociaux mingi bandeko toza baattaché ya bacomédien nayebi kende topesa mpe conseil boye bao bofingaka boya na bino mpe kaka kofinga makambo eza en huis clos oyo tokobenga na intel tobengani toclôturer likambo wana mais ntango toya kosala balive boyebake tolingaka bastar na biso te ndeti likambo oyo eza likambo moko lokwa ebebisi bareputation ebebisi réputation mais bomati na live bozolobela ndeko asali erreur bien sûr mais ntango botie oyo amati alobi mutu mosu amati afingi mutu mosu amati alobi bozokitisa mwa valeur ya ndeko na biso ya leader na biso oyo biso nyonso toyebi lelo ndeko amati aye koloba na ndeko na nga te na mutu na nga boye te ntango bato bafingelaka ndeko na bino boyaka oloba te mpo lelo ekwei likamba mbongo nde boye ofinga boye komélanger mais il faut bocomprendre ke bocomprendre mpe baeffort ya bandeko wana nde peut-être yango lelo tanti na bino mpe aza likolo en réalité même bandeko bokoki mpe komata na réseaux sociaux te mpona kogarde dignité mpona kogarde réputation ya ndeko na bino lelo mati oye kofinga bandeko ozofinga basutenaki mpe na mosala ndeko na bino dizo tomona bafinga Bellevie tomona Bellevie akoma torchon Bellevie bafinga baloba na ya lokuta bamamela Bellevie nyonso ya mabe mpo ya mabe ezalaka kaka Bellevie la famille conseil nanga na bandeko tosalaka mosala oyo tosalaka yango na motema malamu soko lobelaka sila linga sila na balolenge na yo koyaka kaka te mpo fingaka Bellevie mpo sila tiauka soko lobelaka Bellevie lobela Bellevie na balolenge no koyaka kaka to fingaka Bellevie enani sila mpo likambo yango epesama bien eya kitoko te toyaka te na TV kofinga
ofingi muto mususu olobi wana yo moko lobi na lobi bien nde pe na fingi au moins na bato mususu toyebi ke afingi ayebi ke te na finga pona par rapport mais bato tosala musala oyo tosala musala na biso malamu soki olingaka mutu te koya olobela ye te kozala teke te na finga ka mutu oyo pona mutu oyo ekitisaka nde biso bango na batelema bango mibale te bafingana me yo bimi na réseaux sociaux ofingi muningo ofingi mutu oyo oyebi te poza Bakuk ofingi Belleville peut-être na Belleville bokutana te atanga ta kombono quelque part te mofingi po anini pozwa bavu bato batala yo otalami na nsima nango ganye mbongo eya kitoko te babiloko ezobimaka oyo eteyaka biso eteyaka bafan eteyaka bandeko balandaka soki lelo famille ekomi kosilika famille ekomi kobima boyebake na famille na bino bobebisa musala ndeko na biso potangu famille koye efingi elobi na bacommunicateur tango baotomboka bafani tango po toyoki ndeko ya mama na biso yo ofinga lobi afingi penza siko tango baosepela na benjire wana te communicateur atomboki bafani batomboki botia siko leader na biso wapi bozotia leader na biso wapi eza vraiment kitoko. Alors merci beaucoup. Message nanga ya suki eza pona famille Libota film na biso deje banda ki tozoye bate nani asali Patricia Bongo ngana omona ka logo eza ada tozoye bate siko grâce ya Linda to grâce ya Tega mende na omona on dirait eza Linda famille Libota to se focaliser toujours na film na biso film o eza vraiment na ba marambo ebele do film o foko tala ngona kimia kolanda ngona kimia to atana besoin makelele te do famille Libota to se focaliser toujours na film nzamba lola pambola bino bandeko bolandaka biso kande tolobaka. Si c'est la première fois que au quotidien na Ursule Botela TV, abonnez-vous, commentez, likez, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp et puis partagez na Messenger. Tselanga j'aime bien tokutani mbalasima. Aïe. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.